mbongo ya basoda o bazobunda na este mbongo a 2 mois ekei wapi? Bokoto makambo si India wa. Chers compatriotes, na uti ko samba na parquet yango na yebisaki bino ke na koyi komemela bino sube elema te soki naza na preuve te. Bondimela ngai soki nazaki na ba preuve te mbele prison ya makala elie ngai lelo. Bokota sikoyo. Partagez. Tozali na ba sorcier au sommet de notre nation. Depuis le 19 février, chers compatriotes, ministre ya défense alobi te moyen basoda bazwa mbongo na banke ezate bopesa ngai mbongo na kende na yango lokwa nazo kende este na futa bango mbala moko kuna. Vital Kamerhe alobi te la majorité ya basoda o bazana este basi na bango bazana bakan awa bazana ba procuration malamu to sala opération porte à porte to futa nanu basi na bango awa oyo kotikala nde okenango ya solo babengi G1 aza chargé d'administration na état-major général aye na butu ya le 19 G1 aye abandeko na ngai akuta ba carton vide na wapi na bureau ya Vital Kamerhe. Mbongo ekei wapi? Monsieur Vital Kamerhe 2 ans oyo beti na prison ata bakosela ki o makambo. Est-ce que 2 ans on a été yoté? Jean-Pierre Mbemba 10 ans obeti na CPI. Est-ce que été binoté? Bandeko babolingo Batoyo nazoe bate combien de fois il faut to ebisabino que nous avons à la tête de notre pays des sorciers et des sorciers. Bandeko oyo bazoko bunda na este bo sacrifier na bana batu na guerre na bino ya politique et puis bozui ba 33 000 na ba 60 000 ya ba ministère bon landi lisusu ba $100 ya bana batu. En tout cas, boza bandoki. Chers compatriotes, rendez-vous lobby na 11h30. Nazo memela bino en live. Na ba preuve. Na ba document. Oye signaki que ba bimisa mbongo na banque. Ozola nangai ba bimisa mbongo na banque $1,642,000 pour na kofuta 2 mois. Yaba soda o bazana este Vital Kamerhe na Jean-Pierre Mbemba. Et puis nazo la bino pe ba preuve tango mokonzi na biso zolo bakende ko solola na Kagame nzoka ndeza pona koluka kimia na Congo te eza $400 millions oyo ba pesa ki Kagame pona mise en place ya usine ya raffinerie ya or oyo ba tie na Igigali. Imaginez biso moko na mboka ata boulangerie ya mapa ya l'État toza na ngote bandoki baza na sommet ya mboka na biso bo fungola miso kalate tozo déclencher opération to yebindako parce que trop c'est trop na ebite ndenge ni toko bandango. Chers compatriotes, mais il faut essayer quelque chose pour empêcher ces gens, des sorciers cupides, des sorciers égoïstes qui ne cessent de foncer notre pays dans le chaos. Nambongo basoda. Bokupambo matin, bosaba ndoki. Chers compatriotes, rendez-vous lobby na 11h30. To panzela bango milangi. Bandoki. Siko bokomi kondimela ngai tango na yebisaki bino ke musala o esalemaka na malhonnêteté ekendaka liboso te pe ezala na lifuti ya mabe. Siko Kagame akomi kobeta bino mosinzo. Omoni bino bo beti peuple mosinzo, Kagame beti bino mosinzo. Ozo comprendre? Chers compatriotes, rendez-vous lobby na 11h30. Na ko panza ba vérité. Ndenge pe ba uti ko interpeller ngai lelo ba tumboli nde biso.